Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, votre humble serviteur. Je reçois déjà Yaedi, appelé affectueusement Edi Motonangenge. Désormais, on est à la clébois.com parce que l'actualité oblige, mais avant de lui donner la parole, parce qu'il est déjà là, notre invité à la personne de Yaedi, laisse-moi remercier de la nation Tonton Banda, patron de clébois.com, Pichu Mangayabos, Lady, merci beaucoup à toi, et puis Herman Ampour, le garçon Slim, Berger Cordon, merci également, et sans oublier Claire Bobou, la Babyfest, les plus beaux de Paris, Mamé Méline Zimba, tous Pépélé, Mbeto, Yaouli Mouchene, comme je l'ai dit, fidèles internautes, je suis déjà bel et bien avec Yaedi à qui je les salue déjà. Bonjour Yaedi. Bonjour papa journaliste. Alors Yaedi, tous en clébois.com, senga ki au moins mingi babi Prince Bakali ambela biso Yaedi Motonangenge. Mais c'est comme si Motonangenge ngo eza suna moi feeling nango ndenge zalaka lisusute Yaedi akinda wapi. En personne Yaedi na clébois.com, encore une fois de plus partout dans le monde. Avant que tout en actualité mususu ozo zele la biso, plaisir na biso eza ya oyamba yona bato baotalo de partout dans le monde parce que biso toza clébois.com c'est au kiti c'est que mamba olobe zali, c'est que actualité zali et plaisir à tous les alliés aux invités na biso Yaedi. Merci tout le monde à répondre. Avant tout côté na mituna na biso Yaedi étant icône ya catch, mais c'est comme si succès aux ala na yango va aux ala na yango ezala susute Yaedi. Non, namboka na biso baza ko saboter ngai. Mais na mikili mususu balinga makasi. Et c'est normal parce que même Jésus ba juste bandima qui était hein. Na kata mboka na mongo bandima qui était. Bandima qui na libanda. Donc différents até. Mais la carte mboka na biso za considérer Yaedi parce que déjà na ndenge ya mboka na biso vivra bien et puis osa respecter. Oui, naza respecter mais ba droit na ngai bazo sala yango te. Toi parce que Yaedi a véhiculé, a nda quoi bien donc ils ont la place montée Yaedi go kinde ba tie barrière mais Yaedi a laissé aller na ndenge ya Congo et puis a respectuer même na ba autorité ya mboka. Son a lobby yango que naza na voiture, naza na ndako eza mamulai parce que on tuna jonga bato sa singa za ba diaspora. Ah, batapoto on doit salir singa ba jamais icône na bisa ko tamona ndenge yote ba sangsi bambongo ba salir singa so mimi na so mituka na sala ndako na ngai male mbete ne ko sina me gouvernement après singa le komokota kapé ko beta ba porte pour ki ba fongolela yo et tant que icône ya catch parce que c'est ba beta li solo ya catch na ndenge ya kin lelo même na Congo to mona ka mbala mo image ya Yaedi Motonangenge. C'est normal na beta porte ba ko fongola mais ba konzba maboko makasi pa na biso ba salsa biso ka so mota kofi ba kamata venir ba pesi o avenir dingwe o kamata monument dingwe menga mona moni yango te. Il fallait que ça soit tant de bon moyen, passer na mikota moko boye ke kamata, mais eloko moko exact. To fani ndengwana kaka. C'est le micro. C'est en exclusivité quand la carte émission comprenez que non, il y a dit à papa ya bana zapina ba koko na ye donc comme vous le remarquez, nous sommes dans la parcelle et nous sommes en exclusivité mais au moins il est impressionné na moni mwana bien coiffure ya dit identité. Mais ça c'est une famille. Ah, comment la famille? Il y a des signes de famille. Donc, ce qu'on a dans la famille, c'est que libanda. Les musiciens, les kata yango, les jeunes, les kata yango, yo montant au vent aux autres talango, tu te dis quoi? Non, moi, on a bien que balinga ibingi. So balinga na la voleur, jamais pas de style à voler bachana nos autres. Na limutu moko sérieux, bato balinga mingi yana bala na rapes style ngai. Langue rosa symbolique pe mamsu ya mwa bikila ki leko kota na kati. Non, oyo moni tetika. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Yaedi mais au moins avant de sauter solo ya kato kota na actualité mususu Yaedi ndo bunda ba komba libanda et puis abunda na mindele o abimisa mindele mitiopo banda ko mela yango ba spectacle ya ningi wana na kati Yaedi. Ce qui na sala yango parce que na sipesa bana mboka.
na sepesaka bana mboka parce que bango to bali ba fanatique na nga batinda ngai na sala yango yanga na sala parce que so na sala yango te bamona ka lokola idingo ya bundi combattre komela mitsopa na nde bato basenga yo yango bato basenga yango ko spectacle instant on sala bongo mindele bamoni yango et réaction na bango ezalaki nini après catch na ebite wana faut tout na mindele ta bomona ki yango réaction bino ezalaki nini bato mosusu balobaki no basuspenda yo okokende obunda liso bakatcha bandenge wana nalaka mpe na besoin kokende poto te so nanga na besoin kokende poto nakende poto mais nanga na besoin kokende poto nga na préféré kana vanda na mboka na ngai awa même baza konyokola ngai meti kana vanda kaka un jour nzambe akotia loboko na se na kati na ngai na kati ya konyokola na toyebi bandeko na bagentini ngobila bato ebele ya mai ndombe mpe aussi également est-ce que omeka mpe kosola na bango ou soit baautorité mosusu baya André Kimbuta parce que ya André Kimbuta déjà na yo bokozanga na barelation moko te omeka kosola na bango talisa bango par rapport mpe ya grandeur na yo na babesoin na yo mosusu osola na baautorité nakoki kolobela komongo te mpona André Kimbuta ayelaki gouverneur mokonzi na biso mais aucun jour ayambanga na biro na ye bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Est-ce que audience? Non, même au 5 audience, entourage n'est pas à côté. Même Gentina comme le gouverneur, Azan de Konangaï, mais Nana Bandi Moussalate, Tokolo Mabena, mais toujours souhaité qu'il y ait à ça. Mais parce qu'on combattre Yemingi, homme politique Moussou, Bazako Tinda Basa Kuluna et Makasi, pour le baquet, Ngobilazo Kokamoussalate. Non, c'est ma gentille, tu es ma camion sur un. Bakulune zoya makasi parce que batozo tina. Et ce qui ngaï na rosenga na président a cassé contrat na CPI. Rosenga la fatigue directement cassé contrat la CPI. Na CPI parce que au sali mutu mabe yo pe ba salo mabe na kata mboka. Ça sous libanda. Eza sous libanda soute. Parce que sur le confondera mokebo bomi moto so commission ni balanda wana yaba mindele basala wana ya CPI wana ya CPI pour pénal international tozolanda toza tokanga yo non mais bango kuna bakanga makate kaya so kumina biso bakumukanga biso alors tokosenga président akaseli kambwana ya CPI parce que bakuluni bakumo ya mingi po babibisa lokumu ya président babibisa lokumu ya ba gouverneur babibisa lokumu bana mboka po banini ke Gentini Ngobila alaka sasena kona banda yumbi ayesunu makamwana awa mais auto kozua donc yali kamususu na préférer na kene na CPI ou bien bazwangai na kene na prison centrale. Situation to soulever un tout petit peu parce que situation c'est passé na yumbi wana batu ba benga basala pe déranger ndeka ya eti abi que no ba diaspora ba benga ki po batu ba kufa ki ba clairbo bula baby fest les plus beaux de Paris ba benga ki ngai ba ya Willy Musheni ba benga ngape parce que baza aussi de l'autre côté wa na ndenge ba mai ndombe ba benga ba bi Prince Bakali mambo zo likana yumbi batu bazo kufa tandis que ba leader baza ba ya eti baza ba grand-père Benz Bozi na baza mais situation c'est comme si bazo calmer en côté sur les plans spirituels aussi également ba ya dit bazana bazana mot d'ordre européen na yumbi ndebi tumé c'est pas ça mais zali de génération à génération ngana botamina mutebi tumbana se banda ça la bitumba kala Gentini Ngobila a botamina mutebi tumba se banda et quand possible ba que Gentini Ngobila ali promoteur Gentini Ngobila ali promoteur parce que yemda sala kimboka wanate ndana sana ata mama a mise ata liki ya pamba ke o nazana zeminali ya Gentini Ngobila ndane mate yango se banda mais comment possible au tia Gentini Ngobila irresponsable non yali archi faux. Par rapport à la situation politique, il y a un biso, tout le monde a une prophétie de plus en plus, mais au moins avec d'autres taquets, tout le monde a une prophétie aussi également. Il y a dit à ça de quel côté, à ça la côté Lamouka ou à ça la côté Cash. Expliquez-moi Lamouka et le Bénin. Balala qui peut Lamouki, Cash et l'Ingol Banine. Tout bon bana. Alors expliquez-moi pour nga bango bien. Aux du côté à Martin Fayoulou ou de l'autre côté à Excellence, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. N'a tous les deux côtés, hein, mais bayo kana pour que ce soit bien. Les deux côtés Ndeni a dit, tu es bien président Eliaza, de l'autre côté à Loba Keno Yende Azalaka, président au peuple à voter.
Martin Fayou. Non, quand tu as la politique, ngana sukana oya mimo konzina o bakate papa na ngai wana. Ici. Ou Martin Fayou là ça les a distractions. Na yebi yangote. Botu na ba question na de. Le jury pas comme président à peine on pour y. Kaka mutu so comme président ngana ali pour y. Na li contre mo de mon côté. Tout le monde pasteur ou aller sa salari prophétie contre le président de la République et 2 jours ce prophétie ne s'est réalisé à relonga na pouvoir mais tout le monde qui azaka na pouvoir. Ba professeur mazo lukana pona lukambongo. Pour que le président benga yo samela makasi pona ngai kamata enveloppe yango. Les abats professeurs mo lokota. Ça dit en bongo. Mais na lobango bien que les ma professeur lokota parce que les gens montent tonda kambongo te même président de la République atonda mbongo te hein. Les gens comme lokota parce que même au qui prophétie andingi wana okoyi ko lobango na ba télévision na radio te. Okoluka osala raconte yona président oyebise binu mibale en coulisses obake président na moni boy mais ce qu'on va na miso bato les amabe na pia ba pasteur na conseil mbana musuba zongela ngol soute par rapport à pasteur angwana parce que la fois passée aussi au loba yango et ningisa pe gishasa par rapport à l'actualité que ba pasteur presque nyos tout ba yaka pana yo pour na oya ozwakisi. Mais ils ont un pasteur Mopé Bima à la personne de Mogisho Baraka, ça la défi contre eux, abi atika la roya panaote, bon ça la même défi on a un spectacle là l'action qui bonzambe. Mais na ko lingango be de Mogisho sera lingaye bana fois finge dingwa. Ça on a pas roya bana. Po batu bacha yemiso. Mais bakangina parce que ça à Australie. Bakangina makamanzambe ou bakangina makambe escroquerie. Na tuni wino. Bon expliquer ngai Modisho n'est pas congolais. C'est étranger. Ainde ko escroquer bana mboka mbongo. Yangana moni baloba na biso ke ba congolais toza mayelité. Sur le bique on s'en capon la journée moko lobby ba comme bongo sérieux mon boulot ngi bandi les. Alors moi, je réussir. Parce que tout ça qu'on souffre, c'est que congolais. Mais tout ça, on dit que tout pamba au soir, que grève de l'Ipon a 2 jours. 2 jours que tu vas au Kokayangote. On a quand même mon boulot, ça, c'est quoi? Soit grève à 2 jours, et nous va donc bosser mon boulot à 2 jours. Alors on a quoi ma camarade sur le canavant tranquille. Par rapport à la spécialité, j'allais dire parce que tu belé pe baluka baye parce que tu ebiga ya edingwe moto na ngenge yango pe ezala na ba spécialité na yango ezala na ba branche na ngo ba département na yango mambo na lo ba platini muindu les jeunes premier na Toulouse na ba Henri Modogo les jeunes premier d'Ottawa ba yebi ba Vikimbela ni papa na Kimberley Miyake Beverly Vikimbela ni na Londres tonto Tsamuna Palace tozana katsa matete ba bi meuble sila déjà tonto Tsamuna Palace. Spécialité na yo ya ngenge so mutaro ya ko contacter yo osala na branche nini o le bi clair to bombi musus lo fula na poli ya la clair kindo kisoki mta yeneti ya edi nana besoin par exemple ya succès nana besoin na koma na mbongo nana besoin ya boye yo osala makasi na spécialité ni ngaud na zana no pauvre bona on son mbongo ndengeni. Ça moto na ngingi. Menga baza ko edenga yi. Nous allons ndako kitoko lopango munene ya yi. Non, baza ko edenga yi papa. Ba diaspora na ko bosa na bango te. Po bazo sakara mingi bazo ba mingi pona ngai tikana kumisa bango. Tikana kumisa bango. Bango ba sala ponga na zala. L'histoire à qui si sem tanga ya ozonge pana yo ezala raté. Ah, so na besoin qui so yeto yo kaniti. Neti qui si no pesa. Pour qu'on a besoin de kiss. Ah non, on a besoin de kiss. Sauter pas Joanne. Pour battre belé le loba mona au salapé émission la petite sœur na yo propre Karine Mokonzi. Au lobela et en pleine émission non yo ya pas na ngobela liboma. Mais ce que a liboma. Boki mangai. Mais ko la Karine Mokonzi a liboma. To rabna mo panzina ngai. Voilà mon panti na yo. Voilà. Ya ijoza marié mon panti non ndenge. Naza marié mais est-ce que so le kana moi c'est ndé moi c'est na yo. Bingi mon panti na yo. Non. Moi c'est ça mon panza mon bali. Moi c'est nyoso. Aza mon panza mon bali. Oyebi ki Karine Mokonzi za Mokonzi na ngai. Ah Mokonzi non ndeni ya iti. Ah bon, siko munisiko boye bagarien.
ntango nzambe asalaki mobali alalisi na nsima nango asali mwasi okoki explike ngai masolo nini basololaki nzambe asololaki na mwasi mpo ntango yo olalaki il fallait kutu nzambe aloba nini ke nalamusi mobali yoka sikoyo masolo tozosolola na mwasi mais yo oyoki masolo yango te mbala moko alabuki kaka nini basololi esila binini ale sikoyo mobali elamuka tala mosungi na yo iyeyo esili. Est-ce que vous avez masolo wana? Masolo basololaki oyebi yango nga nayebi yango oyebango pana alobaki yango bien ke mwasi maltraité mobali ndenge olingi maltraité parce que napesi ogradia okuna napesi mobali mokonzi eyali couverture mais nakosi ye mais mokonzi nde ezali mwasi zala nano si soki ali général yo ali colonel oza colonel okangi mutu na biro na yo koluka colonel te luka mwasi na ye po mwasi naza mokonzi ya mobali po mwasi na grade na armée ali général ali civil mais yo mobali ali colonel so okangi mutu soki ka mwasi aye nandaka bidi papa bana mutu te okangaki oyebi ya na yebi na bi lobi na mona libanda soki te libala ekufi mwasi mobali akosala nini akokende mpe na biro abimisi bima libanda po eloko epesi nga vertige makasi na omoni bien ke mobali mwasi moto adirige mobali ndenge mobali ndenge nzambe alobaki yango wana yaidi de basekra na Karine mokonzi na imtaif sawa non oyende mokonzi na yo yaidi Karine mokonzi na ngai posona bina sa likambo te soki ya boyi ti lelo soki mwasi nanga mpe andaka alobi boyi tout d'abord numéro 1 mwasi nanga ndako numéro 2 za Karine batebele pe ba interpréter to moni liste moko pe bimi wana mibali tu Karine bima na bango na moni pe komba ya edina kati en tout cas wana pona ko bebisa lokumu Karine mokonzi to kaza ndumba sobo linga ebolinga iloka linga bango te yana ba bimi ndenge na ko pe ko mona pe liste ngo ba mona inga na hotel nini ba mona biso na bar nini ba mona biso na voiture nini ota mona nga na Karine mokonzi donc penda kuna yaiti ba janvier baloba yango peta na janvier wanda na Karine baloba yango yaiti non na kenanga Karine tamu sosoki na kena vandi to le na biso na simizala atinga na nzela na kenanga ye patikana na il va bien to pesa mutu makasi ko finga ba to protection eza yaiti sur les plans spirituels ya makambo kota diana basama kolokanga e béton. Mais force la mutu makasi pour musa bino ba vedette ba okanye na bino ba ko finga bino ndenge ko ki faut qui si pesa la Kenomeka Karine ngana na kisite yaiti parce que nous avons un problème makasi na poto na poto ba lingiete mais ba osa l'erreur yo sa musika pe ba ozwe na facilité non tant na raka na kana obunda na poto ba binini ke edingwe kisna iko traverser océan te mais na kene ki na poto na sali pe action pe na zongi la michopo comme ko pesa ma bien sûr ça les gars mais la michopo makofi banga ba gagner makofi ba John Cena mais ça va il katindinga mukandawa il katindinga il brevet a combien na lobi abini que le seul catcher na zobanga na Afrique c'est dingwe wana il ki mutalobi yango le seul catcher na zobanga na Afrique c'est dingwe wana zobango pona kindoki to pona makofi pe nandi babundela catch américain comment on a pas na boyete na ko ipe beta pe ilk pa ko beta ngai dina makofi d'ailleurs na fingi ilk te aidi na makofi okoka ilk te merci ya ko abujo ba congolais so ba bilelo nini ke guerre ali contre pays tel auto ko rappeler ba gagner biso mais bon que ne comme comment na ba gagner pe combat. Bon, tout sauter paramètre par rapport à Karine Mokondo à parier aux gens ba chroniqueur na ba chroniqueuse mususu obaya kapé vers yo pour que ba yo luka succès te na bi ka Karine Mokondo na kanga magana yi so mususu aye o so aye na kanga mana mutu mususu ka Karine ba musicien tout ya chrétien ba musicien chrétien na chrétienne aux gens ba o pe simba ba ça ba musicien chrétien en tout cas moi passé na ko ikoloba te pasteur oloba ya di o tia bango nyonso sans exception king na ko ikoloba te moi que musique chrétienne c'est le succès musique chrétienne c'est le succès ya di oui parce que banda Marie Mistama Kofi
a na puissance sur la musique chrétienne et ça c'est n'est que là qui Marie ça moi là moi na maison hein té dans le bité parce que bien no départ kufa qui na succès apparemment ça y a yo ba ko organisation ba musique chrétienne ko organisation manzan bote na yibite tuna bango Kuba yaka oluka yo te to comprendre ti na yibite ngane bira tuna ngali kamba Karine Mokonzi c'est moi ata bo beti na poto likambo ta kufa ya la kaka ala protégé par yo ndingo za na kina osala ba travail Karine Mokonzi ata bo beti na poto kuna ndi bozo kan sabo sali mabe bo longa na binote pour Karine Mokonzi c'est dingo et dingo c'est Karine Mokonzi par rapport à la pasteur to démentir que non ba on nyos to ba yaka pa na yo te sur 100% combien de pourcents comme ça to roja 95% ba yake pa na ngai 5% ba yake pa na ngai te to za moi 3 célébrités à 3 pasteurs comme on a ba et na roja na pia commenter yali commerce merci yo au sala na ba yali copine ça ngana ba on non pas de la délivrance au minute au monde a pasteur wana zalande ba gwana yo na éviter basala na yo 95% ya ne sali ya kolobate faut garder Moses boso mususa nga ya kota na maison a déjà idée que non il y a dit spécialité na ye azala makasi na boyina kini na mona epo na so boy bolo ngana tanga bango po kimisanga ba tanga ba komona ba te tanga ka o sala pona ba kimisanga ba client po kimisanga ba client ki sona ki pa edinga otanga komona ngai na ko igoro ba yango te nga moni yo kana ido simba kisi mozo kande sone pona koloba. Merci beaucoup. Nous poursuivons l'entretien ensemble avec Eding Motonangenga appelé affectueusement Yaedi. Merci à toi de la nation tonton bana patron de clébois.com à Pichu Mangaya Boss Lady. Merci beaucoup à toi Herman pour Cordon Berger Ginon j'allais dire et Claire Bobou la Baby Fest les plus beaux de Paris. Merci beaucoup à toi sans oublier Platini Mouindou les jeunes premiers de Toulouse. Mon ami, mon frère, Kenny Mbumba Armelour, l'homme des doubles Rolex en or. Maman Emiline Zemba, tous pépélés en Betoloya, Willy Moucheni Kodamboka, merci. Henri Modogoske, les jeunes premiers d'Ottawa, je suis bel et bien avec Yaedi Motonangenge, appelé affectueusement Eding Motonangenge. Il est bel et bien sur clébois.com. Merci à toi Marcus Ngangeli, chasseur d'images, mais au moins tout le monde chutait déjà par rapport à l'entretien à l'élo, ensemble avec Yaedi, mais au moins tout le monde sur le plan musique profane. Vous en avez quelques musiciens au Yolelo sur l'hôtel Obi. On mentionne Meki Maswala Kacher, Angaz à la Luanga et Dingwe, mais la musique psycho-profane. Nalinga Kofi. Wa Boakayo, hein? Bongo Rochera Boakangai. Oui, Raboakaoti. Nabi Rochera Boakangai. Madira Boakangai. Karmapa à Boakangai. Wasamwana Matete. Ah, Bowera, le moine. Oui, Wasamwana Matete, oui, Rabandal. Mais pourquoi on a Kolingai? Na linga mi pesa musika kina pesa na commune ngai. Ah, olinga we ate. Te, wera. Aza moto lokola ngamabe ni sala ngai. Yune bosola très bien. Te yo sala propaganda wera wate. Tu n'attends pas musicien oh yo na bam. Bien que tu ko sala propaganda ya wera te. De cela comprendre ba madilu ba tabula inde otangana nde obaza ya yo ya maison. Na yebite. Voici quoi moi na matete me abwaka ko même pas. Côté la redoute. Ah petit ngai. Kona makamba kana kata famille. Wana to ali famille. Na waze ko ta famille kona nda yangota. Merci beaucoup, il a dit dormi vraiment pratiquement sur entretien abisso et ça là vraiment essentiel et actualité par rapport à Mamboto Sololi, Baotolo de partout dans le monde, tous en clébois.com. Message na yasuka par rapport à émission à l'élo, par rapport à fin du monde, mais par rapport à émission à l'élo. Et puis dans la diaspora, au yo apprécié, au baïda, copé beaucoup plus. Un petit message pour Nabango. Na PC journaliste quoi équipé les mots mingi pour me dasali pongana yala. Pose la tonne Zambie. Puis pour y salingana zara. 100 journalistes ngai di mwana kwa yebana te. Muta bundi mingi pona ngai di kwa équipé na sengi basunga nzinga eskaza kuna sama bele nzamba komisera message na ngai nani akomisera kwa basunga nzinga tanga de manzambe natanga ngoma makasi na lingai makasi yo samta bakiso tanga ngoma nzambe natuno mutuna na moni za posa de sa émission tunanga mutuna na nzimango
Sata créé un ibimoyina. Sata créé l'autre, ça créé un bon, si. Ce qui Ndoki et qui n'a la côté à Sata, département à Sata. Nana créé Kindoki. Et si, tout ce cas. Alors, message sur la pratiquement sur entretien la mission. Na pesi mabashi na potombo de mingi surtout moi na ngama Kidiba yeba mouvement surtout les équipes ya Karine Mokonzi obana ko informer ngai ko bosana ide na pesi Masakuba mbote mingi mama Ida na pesi bino mbote mingi na bosani binote poza na amour na ndenge bolingi ngai ndenge bokovanda na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi otanga komwana mwana bakisa munga muke auto kabwana muto asala ka meme poto héritier Watanabe et puis batebele pe ba olobela ki non akomo koma na suka ya bakisi na ye parce que yo o avouer yango ki non aza mwana aza mopanzi na yo akomo koma déjà na suka ya makambu na ye ya eti. Et puis ba koseli Karine Mokonzi makambara binyo Karine Mokonzi alobi héritier ayibaki ba bijou ya Karine Mokonzi. C'est alobaki yango. Okoza na banda ngo poyo tia. Ba image ça n'intéresse. Au risque c'est la prison. Au risque c'est la prison. Ozana bandi yango balobaki nike Karine Mokonzi alobaki ke héritier ayibaki ba bijou na lobi na yo ocha yango. Pour ce que tu as au risque de funda yo. Parce que c'est moi. Tant que le vice konini à l'obaki yango ke héritier Watanabe ayibaki ba bijou ya yana okoza bandi wana annexé on a na émission de Sali que Karine Mokonzi banini ke héritier ayibaki ngai ba bijou au risque c'est la prison. Soki to mon image. Na la bi au risque c'est la prison. To tiepeto supposé soki to moni pe. Te okomona yango peti. Olimusi yango. Okomona yango peti na limusi yango parce que yolo bini et il y a vrai Karine Mokonzi alobaki ke héritier ayiba ba bijou na ye. Ah. Di batambola partout asala mabete ka sikonde ya ko baruka ya moye bakabola bango. Héritier ala mayele politique le kimakasi. Ah, kaboni pe oyebi ya iti. Tikana vanda na kansa na yebi ke baso bakaba bazana kanda. Bazana kanda. Mais na sanga na Karine Mokonzi alanda nyo sonate avant da calme parce que mo kilongela kandi na oyebi ke RDC ali mboko yo stata ya ko repo. Soka tambola répondre à RDC. Tu vas na calme. Tanga répondre mba mo akuta na pena bino parce que na mboka nyos tu ba responsable la Kindoki baza. Nge boza ndokiti. Tango fingi mutu mama na yo zana. Tango luli mwase ya moto zana. Tango beti mwana batu mbata ozana ndokiti. Yo se Kindoki zaka ko pona olia mutu. Kindoki na Kindoki oboma mutu na ya mutu abeti mbate za ndenge moko. Bolilonga na vandia. Na bini ke Nzambe sunga ngai mwana ya kufa. Mwana pa bimina baba po akufina na bomi. Yo mutu lo Nzambe sunga mwana. Bo pulu Nzambe pa bomi. Apa ko na nyo sa defanda ka calme. Tala kan ngom. Merci na clôturer na yo. Tomi pratiquement na sur entretien na yo c'est plaisir à trouver yamba yo et dingwe moto na ngenge ya et dit sur clebois.com. Merci. À la prochaine. Oyato sur la CP Liming. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Edingue Motonangenge. C'était vraiment un grand plaisir de le recevoir sur clebois.com. Merci encore une fois de plus à toi, Platini Mouinou, la jeune première de Toulouse, Henri Mondogosquin, et Claire Bobou, la Babyface, les plus beaux de Paris, MK Sainte-Alice, Oranjiko, Imako, merci. Merci. DGB Fret Maritime dans toutes les villes, France Kinshasa, PDG Georges Dikouma, les Patriages. DGB Fret Maritime dans toutes les villes, France Kinshasa, PDG Georges Dikouma, les Patriages. Merci beaucoup à toi, Kenny Mboumba Armelour, mon ami personnel, l'homme des double relax à Nord, Vicky Bellani, papa na Kimberly, Miyake Beverly, et puis
Tonton Tiamouna Palace, immeuble Silaï déjà, et puis Mando na Lemba, na Nengue à Paris, wana Mando na Lemba, merci beaucoup de la part de Tonton Tiamouna Palace, Mamé Miline Zemba, tous peuplés en Betolo, et pour boucler la boucle de la nation Tonton, on a patron de clébois.com, puis tu m'as boss lady, Herman Amporo, garçon slim, et puis Berger Junior, merci. Marquis Ngangeli qui était à la prise de vie et continuez toujours à s'abonner sur clébois.com parce que nous sommes là pour vous informer, vous donner des actualités, des artistes musiciens, socio-culturels bien évidemment aussi. Et au prochain numéro, avec le même plaisir, continuez toujours à s'abonner. Merci beaucoup.